Malanda tezaloko ta papier elenge ya Congo. Glodidi Asika. La mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Congo a outi ko perdre icône monene oyo bato nyonso bazali kolela. Matanga wana ezali kaka na libanda te. Bandeko na biso bazali awa, nos frères et sœurs en privation de liberté, bango pe bazali na matanga makasi. Parce que Papa Wemba azali moko na kati ya bandeko na biso bazalaki awa. Pasi oyo bandeko na biso bazali ko partager na libanda, bandeko na biso bazali na kati pe bazali na pasi wana. Je profite de l'occasion na remercier ye au nom du directeur chef d'établissement. Je crois initiative ya zui ezali ya malamu, soki bazali ba honorable Mibale Misatu bakoki ko soutenir ye pona initiative wana ezali eloko moko ya makasi. Au nom du directeur chef d'établissement, une fois de plus, kimia oyo ezali na prison, ezali ko pekisa na mutu moko te oyo akoki koya dimanche po atala d'abord bandeko na ye parce que kimia ezali na prison, na kimia oyo mokozi ya mboka atina Congo mobimba, kimia wana ezali pe na kati ya prison centrale de Makala. Alors, ezali jour de visite, tokoki ko pekisa mutu moko te oyo akoki koya ko partager événement wana na bandeko na biso bazali awa, mais awa ezali esika oyo ezali na mibeko. Sur le plan sécuritaire, je crois ba disposition no surtout aux à la prise oye na lolenge oyo batuno so bayaka otosi mibeko ya boloko ndenge ezali après événement mutuno so zongi pa na ye na kimia nyonso tout sans être inquiété parce que nos services de sécurité bazali au service ya population. Papa Wemba azali moko kulutu na biso to papa moninga na biso tozalaka na ye père na ye kotika biso te kwa kotala biso tout le temps kobetela biso miziki kosepelisa biso tozalaka kokabwana mawa aki papa moko vraiment bolamu azalaka pe collègue na nga prisonnier ya koti des fois nga nazalaka kaka tala kaka yango tokolancer message na bino bolanda biso wana oyo nyonso ayebi kolata ba saper ba musicien prison Makala mane condoléances ebele parce que musala oyo tozali kosala lelo na bokasi ya directeur Tade Kabisa oyo alingi mutu nyonso azala utile na société yango wana alobi boye lokola mutu ba bengi star ya munene kombo na ye Papa Wemba lelo to bengi pauvre Papa Wemba vraiment epesi biso passe mingi lokola tomoni monde entier baleli mais vraiment biso pe tolobaki biso pe vraiment tokotika te il faut biso pe tolela vraiment kolela na biso même Nzambe likolo ayoki mawa pe Nzambe ko la biso nyonso batu nyonso ti ba prisonnier baleli Papa Wemba Nzambe alimbisa ya tasoka zalaki mabe to remercier nanu Zakari Bababasu parrain ya événement oyo azali na mayele ya malamu lokola ayaki lisusu le 11 juillet ayemo kwa monaki ndenge se plaque la biso mokolo ya match amonaki pe musique betamaki donc ça veut dire à se plaque le casse. Au revoir Papa Wemba, au revoir Papa Wemba, atiki amazonde au revoir Papa Wemba, akubina lisango na monoko, au revoir Papa Wemba, au revoir Papa
Papa Wemba. Au revoir, Papa Wemba. Au revoir, Papa Wemba. Au revoir, Papa Wemba. Au revoir, Papa Wemba. Oh, Sapélogie, toi tu règnes sur tout le podium du monde. Salanda tozoloko de papier, elengi ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro.